अरिजीत सिंह जो यंग जनरेशन है उनको बहुत चाहता है। Arijit is a fantastic singer. That is why he is #1 today. अरिजीत एक बहुत ही मंजा हुआ कलाकार है। बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, मुझे बहुत पसंद है। Arijit Singh, lots of lovely music in the future, a lot of original music. And Arijit, all the best to you. I think you have a fabulous voice and give us a beautiful melody. क्या गाया Arijit? We love you. It's a Rock On Music production. Travel partner Air India. I am Mbappé. Allô? Bonne crédit non ici. Crédit non ici. Ici kasiko ici. Bakaki yo sono benga ici. Yes ici. Oyi benga ngola te. Benga ngola. Bana kala wana ozomona nga na onyokwama kaka siko ozoyebisa nga benga ngola. Eza pe wapi? Lakisa nga. Tiens, lakisa. Pona kobenga Congo Kinshasa kolo eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Bonjour chers amis et bienvenue dans Madame FTV. Madame FTV toujours en partenariat avec La Voix du Peuple, live na MATV. Tout ça lelo na masolo et belé ya ko solo la bino. Mais avant de commencer le programme na biso, tout ça un peu na communiqué nécrologique à vous annoncer. Et ça li matanga ya ndeko na biso tout la mai Jean Mayele oyo enterrement na e samaki lelo na Manor Park na Sibert Road akufaki et puis banteraki lelo et puis après enterrement na e batu barokende na 4 Street na numéro 174 178 na London N18 de JB pour na refreshments after funeral. Alors j'espère que toujours souhaiter toujours vraiment présenter bino vraiment ma condoléances les plus vraiment sincères quoi la famille a disparu, plus précisément na monsieur Boni Tongomo azali beau-frère na Tokufa. En tout cas on vous présente vraiment nos sincères condoléances na perte oyo boti kozwa ya ndeko na biso tout la mai Jean Mayele.
Alors, toujours on a pourquoi on a besoin de l'eau. Avec moi, dans le plateau, il y a la voix du peuple, Madame FTV, na Madame F, avec qui tu peux partager le programme Oyo, tu es libéré de l'eau. Madame F, bonjour et bienvenue encore. Bonjour, M. Kokaris. Merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Alors, pour commencer, tout le monde qui est dans la communauté, la mort, ils allaient un peu à trop. Quoi. Les gens, ils sont en train de. Chaque fois, ils sont en train de mourir. Quoi. Alors, d'après toi, c'est vraiment dû à quoi? Il y a beaucoup de morts comme ça, vraiment. Bon, merci M. Kokaris. La PCP a présenté ma condolence dans la famille à Boni Tongomo. Mais pour démarrer d'abord, on a une introduction avant de côté au sujet du jour. Ouais, sujet du jour, ok. L'introduction à l'élo, si vous me le permettez, on a une salle qui cassette ou les canaux qui la fois passée à na Welcome TV, na expliqué à peu près pourquoi retourne la biso na chaîne Oyo. Donc, Oyo comprenait quitter Mukoloana, na ko revenir encore une fois na Likambo ango. Donc, nous sommes bel et bien retournés dans la chaîne Oyo pour simple raison que nous allons sous otage de Moutoumorote. Nous sommes des gens libres, nous allons la décision de biso moko. Donc, pour la batu Oyo, la situation Oyo est dans la chaîne Oyo parce que vous avez pendant un certain moment, vous avez précision. Mais apparemment, batu Oyo, vous avez la démarche, vous avez vraiment ma camouneng donc, en bref, na oloba boye. Tozaki na kata chaîne Oyo, to banda ko travailler, pe to banda ko futa mbongo na biso, tozo ko passer pe ba message na biso. Donc, il y avait de ces personnes-là, on a yebsaki bino la fois passée, balinga to zalate na chaîne Oyo. Kaka biso te, to zalaki na batu pe mususu bango pe balinga ki banda ko déranger bango. Donc, basalaki nyonso to longwa na chaîne Oyo. Pe to longwaki. Bango balobaki ba ko aider chaîne Oyo. La chaîne en charge. Mais il se fait que pendant un an, tout le monde chaîne kaka donc nandenge mlomo bomoni kaka ndenge komi na la suka. Donc batouana kaka tant ba yaki ba sala ba piquer na ba on a évité ba piquer ba ko sala on pour la ba problème na bango personnel ou bien ezaki kaka réellement parce que bazaki vraiment na souci en mboka. Donc bazwaki ba négociation na bango, ba sala ba négociation. Donc ba négociation oti siko ba yebisi binote. Bazo sabino ndenge banda kité na ndenge suka kité. Donc basala ki ba négociation na bango. Na ba négociation wana ba pesa ba condition na bango. Donc pasteur bienvenue à Lobaki Andimi a pesa bon ba condition bango pe ba pesa ba condition na ye. Donc na ba kati ba condition o bango ba pesa ki bazoki conclusion pe ba solo la ki ngo ensemble na police na chef ya communauté na batu o nyonso ba yaki mokolo wana na piqué na police. Na batu mususu bazalaki wana. Donc, la conclusion na bango ezomaki ke balobi ke bango balingi bazo sepela na makambo oyo pasteur bienvenue zo salate. Na ko benge pasteur parce que bino nyonso to benga kay pasteur. Donc jusqu'à la preuve du contraire, na ko benge pe ka pasteur. Ah, pasteur après. Donc sikoyo bazoki conclusion wana balobi ke bolingi nini? Bango balobi ke to lingi makambo wana te oyo azoko sala. Ya bi problème ezali te. Ngai nazaki na batu na ngai awa ba travaillaka pe ba futaka nga mbongo batu pe ba public pe banda ko supporter bango na sima pe ya batu wana batu ba ndaki ko pesa nga mo ba ko contribuer na chaîne na ngai pona batu wana mais batu wana nyoso siko bino bo komi ba lettre bo lingi bango bazala te parce que ba bandaki ko déranger bino bo promettre ngai ke boko ya ko bomemela ngai ba clientèle awa mais ti lelo na so mona lelo moko te siko bolobini nga na za na besoin na za na problème te mais na lingi bo sala batuana o bino benganaki bo songisa bango na chaîne. Madame Fado, ba prometaki ba clientèle la marque de clientèle ba mema bato asika. Non, nazo sisa, nazo continuer. OK, vas-y. Donc basali wana ba négociation basalaki. OK. Mutu oyo bakena ko négocier na tisi ko zo lingana ba télévision zo pesa peuple zo zela suite ya négociation mais la télévision zo ko leka zo loba ezali kamba ko loba te na télévision. O loba na télévision to ko loba na bozana ba groupe na bino o bo solo la ka bo sala ba kinzonzi. Peuple c'est le peuple qui a besoin de connaître qu'est-ce qui se passe. La vérité. Ouais. Alors, ngai na ko loba na peuple. Alors basala ki yango. Mukolo chaîne ayebisi bango lobi ke bozongisa nga bato bolongo la ki wana. Ba ya basala ba émission bango ba futaka. Comme ça, il y a un business là. Chaîne et marché. Bango ba lobby te tozonga te. Biso tozonga te.
biso bato yango ezalaki Madame F, Coco Harris, Air de Vérité, Pasteur Salomo. Donc balingaki bato wana te moi batebele donc baboyaki alors tant baboyi balobi te bato wana bakozonga te donc balingi sikoyo bazwela biso décision donc biso tokomi neti babiloko na bango basi osekala nango donc bango balingi te bango nde balugaru ya mboka oyo balingi te biso tozonga bon ya alobi sikoyo bolingi te bango balobi te topréfère kutu chaîne oyo ezonga chaîne religieuse na ndenge boyebeli toza déjà na chaîne religieuse moko donc tokokozala te kaka na chaîne religieuse partout la chaîne religieuse tout ça a besoin que tous ala ko mixer makambo ebele ça ya koloba ba balobi te balingi te balobi que non il faut comme chaîne religieuse ya boyita ndimi alobi que non voilà boyelanga 20 pasteurs ba on habite 20 pasteurs et les ebele troyelo 10 wana basali conclusion la police donc si koyo andimi condition na bango bino bolobi ke bolingi bisote tozo déranger bino mais to dérangera public té bo pesi ba condition na bino bondimi ba passer ande bazonga na chaîne o mais biso tozonga té andimi ba condition na bino boyela 20 pasteurs bo kitisi na 10 pasteurs bino bato bozo ba solution bozo kokata 20 pasteurs té na ba pasteur nyonso yo batoni na mukili o na Londres oyo mais bozo ko kitisa kaka quota 20 eza to kokate 10 ans siko ça fait 2 mois boyena ba 10 pasteurs ngo babanda chaîne boyena ngo le bolingi mutu aleka na télévision té bolingi bino bozana dernier mot alors mais pourquoi tout ça pourquoi ils veulent avoir les derniers mots madame parce que balingi est-ce que démocratie voilà justement balingi okanga batu na otage balingi bango ya on a dit ça ba intérêt na bango personnel donc ce que vous battre na communauté auto ça na ba gang to na ba camp balugaru to ça na ba gang vraiment on est ka ba gang ba jeune bazala ezali deux ans à batu bazala ensemble bayoka na likambu moko surtout baninga ko détruire so likambe ya malamu okomona bango nyonso ba se réunir ensemble pour ba détruire na likambu ya malamu donc bani non ezali donc yo soko lingi ke ozala na bango il faut okoma susu mission na bango mais biso oza susu mission mutu on nous sommes des gens libres toza batu ba libre toza na liberté toza na prison te ba koyebisa yo nini il faut lamuka nini il faut lia nini il faut lamba il faut lala mais biso na yebisa ki bino ke toza na mboka o eza des droits to yebi ba droit na biso to yebi ba devoir na biso donc mutu moko te ka koki koloba te ke a empêcher biso to s'exprimer te ndenge na lobaki na émission na biso précédente na lobaki ke ba permettre biso to zonga awa to continuer ba émission de to banda ko sala kala donc pe na lobaki que tozali batu toza na contraire mutu te on peut être partout toza na pa yembese na ben toza na Welcome TV attends la BBC, attends la TV5, ça dépend de quand on va moyen na biso. Donc tozali sous emprise ya mutu moroté. Na linga na sepelation ondima ki condition wana pesa ki tanga lobai ke bozong sabatu nyonso nga na mona ke bozana mobolingo. Bozala motema, bozala posa ya communauté ke ne liboso. Bolingi tozala bomoko. Mais tant bokomi ko écarter batu mususu. Bino bolingi ba condition na bino bolingi oyo bino bolingi pour na bino ba chef de communauté bino nde ba na yebite bino nde mutu ko dernier mot mais total aka muta son dernier mot tant que muta profiter dernier mot ezala ka pa nzambe pa mutu te madame F OK tozonga peu na sujet des jours na biso oyo to ko so la vraiment lelo ezali nous avons début du programme, on va te parler sur les morts. Les morts, il y a des gens tout la main et jamais les bateaux comme les lots na manor park voilà bon il y a des gens bonito ngom que je salue vraiment. Bon question des bossos vraiment tout parler un peu c'est les morts bah beaucoup fait beaucoup dans la communauté na biso c'est vraiment dû à quoi pourquoi vraiment aujourd'hui bah beaucoup fait belé qu'avant. Parce que madame F na cité c'est que se disent na cité c'est vous les mamans vous les femmes vous provoquez ba mort ya ba mibali na ta communauté non la spéculation donc non c'est pas la spéculation c'est des facts parce que total facts na nene biso bato bo mabino non parce que total mingi bato bazo kufa mibali bazo kufa actuellement so vraiment origine na bango ba background na bango mais mibali bazo kufa bato bazo kufa non bato bazo kufa na société pourquoi na communauté pourquoi parce que communauté mto bo mabiso communauté
Et pour ma biso nengeni eza oh mais na zo bisayo. Eza ka communauté. Yo quand si mutu communauté so tozo vivre ça malamu te. Ba tu ba ko fa rebelete. Communauté ça la supporter, ça au lieu de supporter ba tout soutien te. Na ko pesa exemple un de ko na biso okufa. Pauvre Philémon. Historien. Paix à son âme. Qui reste en paix. Akufi pourquoi? Na évité na dans la dernière montée. Mais na saligement analyse na babilo remike eleki total internet total la télévision mais na moni que ba tout ba leki na ba télévision na ba internet na ba partout romona ka mutu témoignage o mutu wana abanda ko kotela ngai so on a vu problème na ngai akokotango akosomba problème na ngai azaki mutu malamu te kozala mutu malamu azalaki mutu to ebite so azalaki mutu malamu mais asa mutu malamu voilà azalaki na nini na ye na comment on dit témoignage na bien mais na solo parce qu'on a bateau batikali OK so ko landi témoignage na bango oh tant on a salaki problème na nga ye mutu akokota tant on a salaki boye ye kutanda ko somba ba problème ba bateau donc baki ko aider batu mingi batu ya communauté bazoloba communauté ouais OK mais tant bino bozoloba ke aso somba makambo na bino aso kotela bino mais bino botunaki problème ni ya sanango bolinga ko yeba pe ya sa pe mutu est-ce que mutu pauvre Philémon azaki na problème ité azaki na problème là bien sûr il y avait est-ce que total émission moko mutu aleki alobi likambuya ya pauvre Philémon non azalaki siko mutu yanga bi communauté mutu bo mabiso donc batu bazo problème na bango bazo tshela balingi ko tshela pas na ye OK mutu akomi na problème ebele azo résoudre ba problème à bateau mais ya aso siko ya ye aso ko négliger ngo mais mutu okukoma pe na suka olembi te olembi ozu ba charge ya trop ozu ba charge ya trop donc et ça la raison yango na to zo komona oyo to zo komona wana na pesa okaka une de raison nga na sala analyse na ngai bien sûr donc batu balingi ka omona mutu a bengio akotuno te comment tu vas abanika oyo bingaya ba fini ngaya boye na boye il faut le bela bango mais aussi problème là au pesi mutu wana et puis on ba charge ya na zo ba communauté il faut totika et jusqu'à ce que ba comité na kati ya na talanda qu'on peut na internet ba comité na kati ya nino ya église tina kati église quoi tina kati église ba memi ba buzo na kati église muta telemi explique je m'explique ouais vas-y mukonza communauté telemi abandi ko lela ote ba finga ngai en tout cas makambo il faut sila il faut donc tin muta kufi voilà c'est passé avec madame pendant la cérémonie na cérémonie na église total tolanda babiloko il faut tala on a vu les images vous avez vu les images au photo stick il faut makambo il faut cesser mais dis donc mo wena nkutu bakundi ete yo bandi ba problème mususu bakotela yo ndumto okotela biso za chef à communauté normalement alors yo mto komemande ba problème la biso nyoso et puis ozala rapé faut zala pe mutu ozalina oza donc ozora part ya mutu nyoso pour le moni so oza mukonzi ya mukonzi il faut zo part ya mutu nyoso mukonzi ko ozala orgueillete mukonzi ngana ko ozala na problème na yo mais yo mto osala tout au contacter ngai oza mukonzi ozana suni nozala su yom doza musaleli na ngai donc il faut ozana service na biso donc oluka eloko nyonso ata oyoki ke kote wana mutu ana fingaki yo obenga mutu olobi na okaki ke olobaki boye na boye qu'est-ce qu'il va pas mais siko biso tosala l'inverse tokoma mutu aomona asimi ngai makile kotanga boye na boye makile tanga ko siko ozo comprendre voilà alors pouvez donc babilo tokomi nango na communauté ya mwana donc en bref ngale lo na ko loba so balobi ke ba maman bazoko boma mibali na bango so bozo boma mibali botika ko boma mibali bon non parce que la cité c'est vraiment makamozo le Canada parce que moi j'attends ce qui vient de la cité la plupart ba ndege belé bazolo ba vraiment ba ça ba analyse bato ba kufi mingi ba kufi na problème ba si na bango quoi parce que ils aimaient trop leurs femmes ils étaient vraiment donné beaucoup à leurs épouses mais ça la moi il faut mi pesa pas moi c'est bon ma belle normalement mais parce que quand tu te donnes aussi trop peut-être mais non peut-être baso bazolo baso kene baso mibale balingi bango mais baso kima ba responsabilité na bango baso kene plus que donner na ba église peut-être
peut-être na rolo bango puisque wana na yebi que les lieux comment nango que mobali a na deuxième mot mais c'est le pasteur qui a le premier mot aux hommes là wana ils en ont connu donc ils en ont yebani donc na yebi te so to continuer rolo bango sous mais ce ko lingi sur exemple musu c'est comme ça pour na mo nango pe to karape donc moi si à comment naie sous tutelle il y a pasteur aux hommes là donc c'est quoi mobile au salané mobile tant sous à combien de temps sous bon je ne sais pas mais à combien peut désespéré quoi à combien désespéré à une peu place à se confier parce que moi ça longwe famille à moi c'est comme église mais entre temps pasteur azana moi si na parler azo bongisa parler na mais bio si quoi au BBC nini pourtant le mariage c'est quelque chose de sacré mariage c'est le moment où il y a single mariage il faut vraiment qu'on Enjoy the new offer from Leica Mobile. Call India Landlines and Mobiles for just 1p a minute with any top-up. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Terms and conditions apply. It's a rock-on music production. Dave saved money on his car insurance at Money Supermarket, and now he feels epic. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Dave, darling, you're so Money Supermarket. Save £205. Save £212. Save £218. Puppets, let's rock and roll. Now get your free Brian toy when you buy car or home insurance through Direct Line Home Insurance means if your contents are stolen or damaged beyond repair, we'll replace them, new for old. And right now, there's 30% off. We're not on comparison websites, so take the Direct Line. पूज्यनीय गिरी बापू के सानिध्य में शिव कथा का विशाल आयोजन डीएलसी हॉल लोहान सेंटर ब्रेम्बर रोड साउथ हैरो दिनांक 17 मई से 22 मई तक रोज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक और अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें अश्विन पटेल 07949888226। Ok, welcome back dans La Voix du Peuple, toujours en partenariat avec Madame FTV. Là, tout passé, premier épisode d'Abisso, on a parlé sur la communauté. Comme vous le savez, Autograd a toujours un dossier Moroté. Alors, deuxième étape, d'Abisso, on parler un peu religion. Parce que, on a beaucoup de sujets que tu vas présenté dans la communauté d'Abisso.
Religion, tu as parlé d'une religion, tu as parlé sur les prédications. Tu as développé, on a Madame F.A., on va parler un peu sur les prédications. Alors, Madame F, question sur les prédications. Est-ce que la prédication, ou bien l'église, est-ce que c'est pour bien commun il y a individu ou bien pour bien commun il y a population? La prédication. La prédication, bon, la prédication c'est belé, hein. Tu comprends la prédication, sur ce bandabassier, le lot de ça. Par exemple, les tingai, Nathalie n'a pas micro, bazo au sala la télévision, hein, parce que et ça, les la télévision. Les la télévision. Normalement. Bon, tu vas opérer ça point là-bas. Négatif, positif. Il faut les recevoir. Il faut te recevoir en haut. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a besoin de passer point là négatif. On peut la monnaie qui, par exemple, n'est pas des sous. Bon, on peut m'embêter. On appelle la télévision. Pardon, madame F. En tout cas, le numéro où ils allaient afficher devant les grands écrans à Bino, ce n'est pas pour nous appeler. Envoyer au texto, en tout cas, de répondre à Bino. Et puis, il ne faut pas que vous ayez un private dans vos numéros, ce qui est please vraiment. Ligne au fond, soyez c'est juste pour les personnes. En tout cas, please. Voici madame. Voilà, Nazoloba, Nalobi, Nalanda qui fait une émission dans la chaîne religieuse. Bon, sur les étoiles, hein? Ouais. Les étoiles, parce que il faut toujours analyser ma camo. Donc, ouais, étoile, la mona qui passé on a biso moko à zoter à batukalobi qui non voilà. Alobi les passé. Alobi que biso toza ba étoile. Bien sûr, mutaza na étoile ne yo briaka bon na ebité bon mais ngaza étoile tenga na za mutu. Naza na mutu. Mais alobi batu basé na étoile. Alors, si vous avez étoile, cela veut dire que net yo koko risque de kozana. Attends, ça na nous mabe. Mais ce qui ngai na salon net reproche moko. Elle habite non koko risque le ça les infos. Na personne moins morale. Il faut boyango, il faut le baquer. Aux accords naza contre yo parce que yo c'est étoile. Attends, ça mabe. Attends, ça mabe. C'est ngaza jalouse na yo. Donc étoile là il faut briller kaka. Vous comprenez? Mais là on va bosana. Tout ça na étoile, c'est vrai. Mais tout ça, on a une étoile filante. Étoile filante, c'est quoi? Ça disparaît. Ça disparaît. Aux hommes, on a flash carrément. Et quoi, il y a limoué. Donc, il faut faire attention. Quel genre d'étoile tu es? Quel genre d'étoile? Vous avez une étoile filante? Vous avez une étoile, si vous avez la place boye, au rameau qui est bien zali, et ça peut bien. Et ça pour l'intérêt na haute, mais c'est intérêt pour la batounion. Donc il faut se poser la question parce que quand on a la prédication, comme tu l'as dit, et ça on a Babylone il y a un intérêt personnel, hein? Tu es bien opé. Les gens ont simplement, madame F. N'a simplement qu'au Bingaï, na camarade Nangaï, autant comme on a été pour ne pas les blesser, à l'église d'Abango. Ok. À l'église d'Abango, jour où on passait, on a été sur l'alcool. Abino l'alcool, les a bien été, faut que tu bien masanga. Masango, amélioré masanga. À on a d'abord moi sinaé, na soir on a qui m'offre les 5 ça paye moi 2-3 naé, ah mais na masanga. Moi, c'est mais yo, comment toute église passe à terre, masanga, bois, du masanga, bois qui masanga. Ok. Masanga peut coller là, c'est que non. À gifler, moi, c'est naïe. Mbata pas, moi, c'est naïe. À jouer téléphone, à bien batakanda. Ok. Ma permis n'a parlé calamita, après 15 minutes, batakanda. Si on est arrêté, on va 15 minutes, on va 2 heures qui étaient pas payés. Ah, ok, on va aller au Maroc. Batakanda, bah, il n'a parlé. Oh, les Camerounais, il a dit non. On va aller au Sonak qui a bêté bani bani. Malgré que moi, c'est naïe, à l'imbissier, tant batakanda, bah, donc, au fait, il y a eu problème pour la prédication. Oh, ils ont dit que l'église. Oh, bâtir une église. Voilà. Mais on a eu plus de moutons, mais tout le bâti. Vous comprenez? Donc, la prédication. La prédication, c'est manque de compréhension. Vous comprenez? Donc, on a évité de rôle vous comprenez? Donc, on a une des raisons aux communautés peuvent marcher bien. Parce qu'ils allaient battre. Il y a de bons pasteurs, hein? Bazali na bango, on peut saboter, on peut battre, comprendre, on peut échanger vie na bango. Mais ils ont battu musu bani ko pesa yo kaka liloba oh ça na ko posa royoka. Osomona. Donc ils ont dingwala. Prenons l'exemple koko Arisnet par exemple prédication musu do kozwa balobi na okilelo. Biso do travailler na mboka o. Ngana yebi budget na ngai. Na yebi que je travaille na gagner autant. Na mbongo na ngana mbongo mobile na ngai to ko futa. Ils ont beaucoup de crédit. Na rose na car na ngana tia. Na il faut comprendre. So na tia na fouti rent na nga. Na fouti net car na nga. Na semba côté mbongo moi vacances. Côté palais bilo boy. Moi
loisir kuna chez boy mais so na sa mutu na kena église c'est qu'on église va bimisi ka mbala moko to na conférence moko to na soki banini temps de s'aimer maintenant on a temps de la grâce mais ce qu'on a que budget na ngai et ozala modifié pour la sala ni na ngai bénédiction na ngai za yango na musala nzamba pesi ngai alobi ke bino na bénir bino bozala ba travailleurs bo travailler bozala budget na bino c'est comme ça que vous allez vivre tu payes ça tu fais ça tu fais ozana saving ta vie sera correcte ozana saving là mais yo ce ko yo passer oyela ngai olobi na ke lelo tozana ko babenga oni babilo ko la bangwana ba séminaire 3 jours mais non qu'il y a 3 jours déjà sur la personne